Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso te ba bolinga maman Eliane tout. Na pesi bino ba mbote mingi ba bona bino ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino ba ndeko nanga boza bien? Est-ce que ba lamu? Ngai ba bino maman Eliane tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Alors vous de votre côté c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. Na linga mingi mingi koyeba ke ba yebanga ba yebalinganga baza. Malamu, joyeux anniversaire na batna surtout ba botami lelo le 3 mars 2022. Il y a le 3 mars 2022. Joyeux anniversaire. On a vu le 3 mars 2022. Ngai nazo bi maman mukie nazo kende Carrefour. Na mwa bakosa osana Carrefour. Mais nande na bi maboy na lobaki to solo la kanzela nzela ngana bino to solo la kanzela nzela. Ma solo nkobeta la bino est vraiment très important parce que ici chez nous on ne parle que du vrai que du vécu. O makambo solo o to vivaka ngo o to solo laka awa na kati ya chaîne na biso ya Eliane Nitu TV ndeko so zamba liboso yebinga ete okutani na ngai na ko senga no s'abonner na Eliane Nitu TV soko s'abonner ko bosa na te o activer cloche à notification pour que ceux qui émission ya sika ekoti ba ke émission ya sika ekoti. Merci na bino surtout batu obo disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka nga en tout cas merci beaucoup. Merci na bino ba bo partager ka ba émission nga, merci na ba o nyonso bikolo bo se permis na ba émission culinaire, ça fait toujours du bien. Lelo toza na posa ko swali soto so na bino na kanisi mikolo uto leka na betre kino lisolo mwana o ya 2 ans qui problème. O to mona ki ba baby saki ba pesa ki eloko yo moto koki ko pesa na mwana 2 ans te na mikolo leka kanango wa pa mikolo ba yemba na bango. Mais na mwana ya 2 ans eza na papa moko soki pe koloni na yebi ekolo te azwaki penza micro na ye apesi na mwana ya 2 ans ko bebisa mwana na ndimi te ke mwana na azaki mwana na ye soki pa aza mwana ye seka aza papa aza malade parce que eza bato ebele baza na ba maladie mentale so pe maladie mentale bozonga ndi bozonga ndi bozela mko ale boka matanka abonde bozela ngo kaka muta kokoza aza malade maye bate kaza malade pona nini po biso batu mwindu toyebaka kete kota ba psychologue te toyebaka te ke malade on aza nango mundele muta ko soigner yango tokenda mingi kota spiritualité mona ka te eza spirituel eza boye eza ki bosanzo ka ne ba malade ezali faut ko sanini faut ko se faire soigner sozo mona malamu te. Papa oya bébé si mwana pesi mwana biberon na biberon zaki tala mulai a na betela kabino lisolo moko ya mwana oya zaka 9 mois mama na bande kotika ina tonton na ye okendaka wenze na kokendaka wenze tonton zo pesa mwana biberon mwana meli esalaka e ba cracher tondaka e a nani na gorge to be meka na hôpital ba aspirant ngonde ba kende ko mona ke mwana meleki vraiment miliki o to pesa ka bana te ya ba nourrisson te ma melaki o ya mikolo o esala ke bana basa nini bana ba botama lisolo na kanisi boyebi yango bien tango to yebisa bino makambo ka bafondaka na ba makambo wana te vomi na zoko to musona ngana kata na banda kolamba ke na fonde lisolo po ça sert à rien oko fonde lisolo po esala nini ezake bato babengaka bapesaka masolo bapesaka musuku te mona tina obeta sona teka na oki na gauche na oki na droite ebimi nango kaka aleke nango oki na gauche droite ebimi nango eke nango na kanisi na kati ya lisolo wana na yebisaki bino ke eza na jeune moko papa azaka jeune à l'époque lelo aza na 52 ans moto alakisaka ye makambo mokili ezali mama moko azaki na 38 ans babande kolala na ye na chambre moko aza na 38 ans yende alakisaki jeune garçon na 17 ans ndenge niki mwasi na mobali ezalaka jeune garçon à 17 ans abotisi mama oyo ya 38 ans abotisi mwana lelo mwana wana sakola apesa bango pe bakoko mibale mais on aza koyebisa bino lelo ezali pe kaka ndeko mobali abengi ngai a partir mboka na biso na France ayebisinga ke maman Eliane tango musu biso ba jeune garçon tozaka te na posa ke nake ndolinga mwasi moko ya mukolo eza kaka makambo tokutanaka nango epai ya baso baza mikolo par rapport na biso pe na obima bo atana nasko nazoki carte na chikongo
qui place mon côté. Abi maman Eliane kobi mana mwasi ya mukolo ezaka kateki eza volonté na biso te eta musuba tiango bango mutu asaka nini ba mitika kaipa na biso lisolo na ngeza boy bolanda boyoka lisolo ya ndeko mobali oyo ti eloko nini eko sala ke abi mana mwasi oyo aza mukolo na ye apesa ye pe zemi bolanda ofungola matoi malamu boyoka lisolo ndenge nazobetela bino yango. Ndeko mobali abinga bisinga ke mama ile anitu naza na mwasi nanga na ndako na bana nanga mibale to vivaka bien na mwasi nanga toza problème te mama naza muta musala ya maboko oza na âge nini mama na 34 ans naza muta musala maboko na saka musala nanga ya maboko donc ba plombier ba to ba bisaka biso evier baby o sala boye zongisa boye sala boye ba misala ka ya maboko yango ndeko a mobali asalaka. Alors maman Elia ni to eza na moninga moko atinda kinga pa ya sœur moko boye mère moko boye sœur moko boye mère moko boye sœur moko boye mère moko boye sœur wana na biso que jeune homme aza na 34 ans sœur na ye wana oyo pa batinda kende ko sala musala azaki déjà na 53 ans. Maman na kei kuna ko sala musala pesinga numéro mutu na ke sala musala pa na ye na kei ko sala ele musala taona ke ko sala musala mama ile anitu na bungisi biloko ndenge zaka na sali musala na sali musala mais musala esilite na rozonga lobi pona ya ko continuer musala. OK. Lobi yaya wana bengi ya ebisi ke ya Sophia bengi ya lobi te. Lobi ko ya te na kozana tante yaka jour bo pese jour d'absele moi 2 jours après moi ke okoka kosani okoka koya. Ya bi bo problème ezate na koya. Rendez-vous ba pesa kaya mwana mobali asiminzela aye. Tango aye na moto bima to solola ponga na kovandaka ate. Faut na bima. Tango aye kosala musala aye na tongo bakoma na azobenga boni ça va okoleka ndezala kaka moi connaissance. Tango aye kosala musala akuti yaya wana azalaki na ndako alati vraiment très léger yaya wana alati vraiment léger façon moka ya moi léger kaka olata ne moi léger mona mobali ayaki asali musala asiko sa musala asimizela na ye akei musala pe esilite musala kuto esilite ya ebite na moni lelo ato silisa ngote ko kende na yo na ko benga yo po ya ko silisa musala oyo etikali ya bi problème ezate na kende na ngai yake na yo na ko bengo ya ko sisa musala oyo etikali problème te moi mobali yake eleki de 3 jours ya benge fiston bongo ye oya ko continuer musala wana nini lokola na kobima malamu okomelanga vraiment na tongo koma penza ba 7 heures parce que na kobima fiston lui OK maman problème ezate fiston aye et pas aya Sophie fiston comme pas aya Sophie boye ngingo ya Sophie afungoli fiston en pyjama en nuisette pyjama kutu te po pyjama kanga bo mon nuisette nenga na mo pepele wana po penza mo ke ba donner penza ya Sophie aye en nuisette afungoli fiston porte fiston pango si moi misu neni mère vraiment veut dire mère vraiment eko fungolanga porte vraiment nenga nuisette ko endeni fiston koti ba kote na ye asela ka musala ya Sophia ye kaka na nuisette na ya alataki ya Sophia ye kolanda fiston et pas fiston za ko sala musala ya Sophia lokota mpata mabe ya Sophia kende boye mabe ya Sophia zonga boye mabe fiston pe concentré kaka na musala banda ye ko sala ya Sophia ke na chambre bengi fiston fiston ya kaka sinanu awa oya kotala pe nanu na chambre eza na placard moko boye elinge sani ninga ke kweya bilambe eza mo kilo linga ke kweya ya kotalela nga placard ngo osalela nga akomi apesi fiston musala fiston ayela kite ya kotalela nga nanu na chambre pa ya Sophia bengi fiston fiston akei fiston akoti na chambre boye ya Sophia alobi abi ouais bien musclé mbala ba musclé bokebe ouais bien musclé fiston bi mère ba misalo to sala koyo
er moment na banda musala échafaudage bon aka faut moins muscle pour hein et ça la ka bien en tout cas ça vraiment bien battu hein ba compliment et bandi Fiston le bien en tout cas maman na zaki na ngana idée mon côté mais na comprenez que déjà que grande sœur vous avez bien musclé vous avez boye na mobali ce qui ba osalanga moi ça osalanga avance na yebi ce qui moi ça osalanga avance na yebi que moi ça osalanga avance mais na obeta encore akara ya Sophia Monica moyen te asime na liboka bi yo wa mobali o comprendre ka te boende nini placard on a yo mon penza na problème yo comprendre te boende o mobali te wa mo kito ça déjà mobali le jeune homme a 34 ans ya Sophia na 52 ans wa mobali hein tala siko moto ala ti nuisette elle ça va donner asimbio siko na loboko tala siko singa courant ya rouge na ya vert écoutez ça la nini Fiston pesca qui peut encore jeune garçon a trembler quand peut Fiston trembler abandika serre serre nana mobali te nini yango boyeko oboni oboki yuma obia nini yuma kati oboni boyeko yo tala TikTok tene ba yo ba pesa boro yo na mama TikTok pour moi de moi ngapena na fia TikTok et je ni mon gars pour moi de mon cœur ngapena na fia TikTok na mona kuna TikTok ba yemba yo ba pesa boro yo est-ce que go boyanga yo ba pesa boro yo est-ce que go zapongi Fiston telabi na jeune ya oyo obenga toro ngana kino na toro te na boyi ganta benga toro ngana kino ngana toro te na sepeke yake na toro te na kino obika biso ba kino to na fierté kozaka ba kino mama na ngai ba pesi Fiston petit déj bien jambonné Fiston du petit déj petit déj oyo mama panangu bateki on te ye moko mama mi pesi petit déj pas ya Fiston benga Fiston à 7h du matin Fiston à 7h Fiston comme petit déj ya Sophie musala Fiston ela ki yango lisusu te comme que na placard kuna placard eza na problème linge kwa ya kosunga ndebo Fiston koteki na chambre ya Sophie Fiston ya Sophie mitandi Fiston pas seulement makambo ya Sophie ki nango na posa asali nyonso encore jeune garçon pe akutani talaka 34 ans jeune homme na makila yana no moto moko ya Sophie 52 ans 53 bonheur ce qui ngai ya Sophie ayoki biloko ya Sophie ayoki moto ya Sophie leli Fiston ayebisa habitala ngai na nga mobali te na nga pe na mwana te po ya Sophie pe aboti na epete ngazanga mobali te nazanga pe na mwana te ngai na sepeli na nga na yo Fiston le biabi mère nga na maria biso bibonga na biso na bomelo libala na yo wana ya Sophie est-ce que nga na biso ko boya mwasi na yo to na biso na ko bomelo libala na yo nazanga nga mobali te nga na lingi na nga kaka yo na lingi na nga ka yo est-ce que moment auto passer oyo yo sepeli na ngote ya Sophie atuni na Fiston moma auto passer oyo sepeli na ngote na moma auto passer na mère moni bon ozunga ka pied levé talaka nga na za marié abi ozo na yo marié nga na boyite ko za marié na ndimi ko za marié mais nga sepeli na yo ya Sophia kamati liboko ache na porte-monnaie bato bana mbongo bazaka na mboko vraiment ya Sophia ache liboko na porte-monnaie ya Sophia bimisi 500 € apesi Fiston du 500 € ache na poche ayebisi bon na pesa nanu oyo mais oyo ya ba travaux na opesa yo na pesa nanu oyo ya ba travaux na kopesa yo apesi nanu wana donc afuti ye quoi afuti musalo ya uti kosala mais oyo ba travaux apesa ya après Fiston kamati Fiston zui bongo ache na poche uchambongo na poche Fiston bimi akei okende Fiston akei lokola ya Sophia benga kayepo aya osele misala
lobi nango ya Sophie abengi fiston boni ça va lekelanga ko misala pe silaki te misala o tikaki ati siko pe silite bonde nini oyete fiston lobi te mer na ko ya lokwa na salaka wona ba coup de main kaka ezaka moi ba supplément kana salaka bon na ko ya Sophie bandi ba testo ngala lingi yo ngala za ngala mobali te ngala za na nganga moko yo kaka fiston aki kosisa musala fiston akende kosisa musala bwa kuta ya Sophie lambi ya Sophie bongisi mesa ya Sophie lamba bongisa mesa ka system ne wana ya nuisette déjà basubo kendaki aso na posa ala te lamba ane so na posa lamba te sibo kendaki déjà se ba kendaki ya Sophie nuisette bien nuisette na nzoto ya Sophie wana na fiston wo fiston asali musala yelaki ya kolia na yo nana bi mère fo mona ndenga zo lengela nga ya Sophie bandi ko lengela ache biloko akolia balie basisi kolia bakoti na lie sacré q poko ekoki fiston zonga te fiston zongi ya Sophie azui liboko ache na porte-monnaie 200 € yango ya pesi fiston azui 200 fiston ki fiston koti elengi ya mbongo fiston koti na elengi ya makembese oyo bazopesa ke paya ya Sophie bolingo na bango ebandi ndenge wana bolingo fiston na ya Sophie ebandi bongo la petite vient à manger fiston allait bisengo bandi okota babandi kosala fiston lobi maman nazalaki na mwasi nanga bien ce n'est pas que nazaki na petite amie libanda ndenge ezalaka kodekone rien mais ya Sophie depuis kaka na sali na ya Sophie maman motema pe ekei ya Sophie on dirait jeune moko boye maman il faut mona ya Sophie meme na gauche kende na gauche meme na droite maman talaka nga na jeune kende na ndenga ba jeune donc epai mwana mobali a déconné yango wana mwana mobali oyo acheki na mutu na yeteke a déconné non acheki na mutu na yeteke alinga mwasi te eza ndenge wana te mwana mobali oyo a déconné parce que ya Sophie ye moko mutu asali ye ba avance ya Sophie mutu asali ba avance na fiston ya Sophie asali fiston ba avance fiston kwei na mutambu ya Sophie bolingo na bango ebandi ndenge wana bamata ngomba bolingo ya Sophie na fiston ebandi ndenge wana fiston mutu alingaki te ya Sophie mutu alingaki fiston babandi mpe kokende faiblesse ya mibali bazalaka faible tolinga te mibali bazalaka faible faiblesse ya mibali bazalaka faible devant basi mobali sifika kaka mona nzoto ya mwasi mobali akosala nini akomi na faible tango amoni nzoto ya mwasi mobali akomi na faible amoni nzoto ya mwasi ezali nzoto eza sacré za nzoto moko bamonaka te za nzoto moko ya komona te soki mutu aza komona nzoto ya mwasi eza malamu te ezala ya mwana moke ezala ya mokolo nzoto ya mwasi eza sacré babike nzoto eza sacré eza eloko bamonaka pamba te fiston ake kobima na ya Sophie pas parce que alingi ya Sophie non fiston avimi na ya Sophie parce que ya Sophie ye moko moto asali nini aluli fiston ya Sophie amemi fiston na ekobo alobi mama maintenant c'est plus fort que moi naza na mwasi na nga na ndako nakoma kodekone na ya Sophie nazoyeba te na suka wapi bolingo pe na yaya yango pe ekoti ngai
na koti pe bolingo ye yango pe kokabela nga bambongo air nyonso na komi na koboma kokosa malade ya mama ya lokuta na komi ka mama azobela so na bika mama azobela pesi un problème mo boye na famille boy tout ça ya Sophia azopesa do ya Sophia za kosomba bolingo na nini na mbongo botala makamuse komi na batu na mokili makamuse komi na batu na mokili muto akana kite ke likambo ekomela ye mais likambo ekomeli ye na volonté na ye moko te nzoto mo seza nzoto bakoko mona pa mpamba te yo moko mitiki bandeko osalaka musala bato basaka musala ya maboko mingi bakutana na ba problème oyo pe mingi salaka musala ya maboko ozokende kosala pa mwasi azana mobali te ye wana sali nini abenjo na se ya nini na se ya makolo na ye okomi nini mwasi na ye oyo kana kite okomi ko déconner abilele o mama ezosala nga pasi parce que nazo tromper mwasi na nga na volonté na ngai moko te na volonté ya Sophie nazo tromper mwasi na nga te pona niko tromper mwasi na ngai non nazo ko tromper mwasi na nga na volonté ya Sophie mutokenga ba problème oyo nyonso tu alors mama soko oza na ba misala no na ndako oza ba misala mama tika ko nyokola bana ya bato bana oyo bazozo mona mobala na 34 ans abi mwasi na yaza na 30 ans yaza na 34 ans mwasi aza na 30 ans baza ba jeune couple bavandi na bango kimia likola musala maboko mutaki ko sala musala ebebisele nini ebebiseli libala na ebebiseli vie na ya bi mama tina zo kende bo nazo sala bo sala nga motema pasi mwasi na nga mwasi malamu mwana malamu asala kangelo ko moko teme na changer na ndaku omona peut-être que na changer ko que na changer na zali susu ndenge na zala kite na changer penza pona komi ko déconner esala nga pasi nazo yeba te mama na bima ndenge nini na problème oyo abi azoyeba ta kobima ndenge nini na problème oya Sophie akotisie bande ko basi soza mposa mobali so mobali ya âge na yo soki mobali yeko sala misala pona za jeune mama ko zwate ana mwasi soko azaki ata célibataire ou quoi ki kozwa mais le kola azana mwasi na ye bosala ka boite bande ko basi eza bien te eza malamu te botika ko nyokola bano ya mikie zo mobali ya âge na yo botika ko nyokola bano ya mikie muta yeko sala musala ipana yo okomisie mobali na ye okomisie mobali abi mama na yebisi yo nazalaka makambo telefone nga na bombaka te pona sala musala maboko ata bato babengi nga mwasi na nga ayebi ke babengaka nga mwa baku de mena kende de gauche à droite na sala misala ebakisala biso ka mwa mbongo na ndako na komi kaka muta mwa cache telefone kokoma kobanga na komo viva na nini na kobanga pona nini pona ya Sophie abebisi nini libala ya batu na sens que mwana na azali susu pire te alobi mama na bala mwasi nanga naza gauche droite te tale to ba jeune couple mama to vivaka bien to na bana biso mibale ye ngwana yeba ke pesa conseil na bandeko oyo bakenda ko sala misala na bandako ya batu tango kena ndako mutuki ko sala musala soko moni akomika mbilinga kozonga lisusu te erreur nga na salaki to na moneka ya Sophia komi na ba nuisette faki atana kima kite ya Sophia zunga na mouvement ya Sophia zunga na jeune ye ngwana conseil na bandeko oyo bokenda ko sala misala na bandako ya batu kebaka so kende ki musala eza ya kati ya chambre te mwasi abengo na chambre kokota te boya loba te na oya kosala kuna te pona nini po mibatela obatela libota na yo obatela couple na yo ba couple mususu ezobeba kaka likola makambo mikie kaka couple sa nini ebebi mo esalemi boye couple sa nini couple ebebi abi na koma so na otala mwasi na nga nazoka passe na motema epa ikoto ya Sophia pesa mbongo ya Sophia Nathalie lenga mbongo ce n'est pas que on a lingi que ningité eloko komi ko sala nga ndanga pesa nga mbongo wana tout ça mama mbongo komo bakisa moi 1+ mais mbongo masumu mbongo ya bien te bande ko basi soko za na posa mobali zo mobali oyo azana âge na yo soko moni mobali aza mwana muke yeba kazana mwasi na ye kozwa ete tika ye ndeko yo pokenda osala misala ba coup de main na ndako ya basi talaka air nini bie kenda tana mutu so kikaka o yaka na chambre kokota na chambre te tango kokota na chambre zo asali nini abwaki na mbeto liteya ya pete conseil gratuit bato musu ba ka mobali nanga azo tromper nga mobali a trompaki te po alingaki ko tromper mobali akoyi na piège moko boye a tromper yo pas na volonté na ye akoyi na piège basi bazali ebele bayebaka ndenge ya kopiége mibali surtout mwasi soko aza ye moko ya kosalela nga misala boye ya kosalela nga boye voilà ukozala mwasi oza wana ozolela mobali na nga trompe ngai mobali na nga trompaka ngai mobali na nga ki aboti libanda mama asalaki yango programme te
asalelaki yango programme te mama yango wana kozala presa koboma libala te mobali atrompe nga nazoboma libala parce que mobali anga atrompe nga nalingi esu te nabengani ye ya kobengana te ntango kobengana okipa ya Sophie aza ye mwana ndako kobengana ye te soki obengani ye akekota pa ya Sophie po ya Sophie aza ye moko na ndako linga oyeba dialogue ezalaka bien yeba source ti mobali nanga abima libanda ti mobali nanga kende kobotisa mwasi libanda ebandaki ndenge nini ti mobali nanga abima vandisa papa nini oyo nga nasalelaka yo te ya mabe nini ozoki epa na ngai ti okende kosala yo trompe okende kobota libanda mobali ayebisa ntango koyeba source nango oyeba ndenge kosambela oyeba ndenge kobunda libala na yo orevandike badroit na yo mpo libala na yo ebeba te mpo na lelo tosuki wana Carrefour yango bomwinga na sina komi na ngai na Carrefour wala ana na ngai na parking ya Carrefour eza na ngai na parking na ngai ya Carrefour awa dans un parking à Carrefour. Là c'est garé. Voilà. Non, là, bah, sauter pour nous, ça manœuvre. Non, ça manœuvre. Pour nous, quand c'est garé. On a besoin de silence. Nous avons manœuvré, nous. Voilà, nazo garé. On a garé. Et voilà. Moi, nazo zonga ciment. Je me gare bien. Et voilà. Zala bala nanga batala nga mo bisene bi mama ko saka émission te so za volant. Bana nanga so naza ta na volant likambo ina osala kana sandeni ko banga na yo te nazaka nanga prudente bana bolinga nga mingi na yebi moni na ozo nga sima na contrôler ba rétro na ngati yango na ozo nga sima je contrôle mes rétroviseurs. Et voilà. Voiture n'a pas il a moins gabarit. Voilà. Là c'est bon. Encore un tout petit peu. Voilà. Et on aime ça bien toujours que tant mobile moi que mobile a sali likambo. Vandi se luka oyeba likambo ko melinga ndenge nini. Ba ya Sophie boss likana binote. Bosi likate baya Sophie boyokela bana mawa so linga mobali linga ta ya mbula na yo ya nkola na yo bosa la vie na bino eza mabete me ya kokende kozwa mwana oyo onga ya bebisa libana no teka sinabi wana mwasi ti oyebi aza na mwasi obebisa te zwaka moninga age na yo ya nkola na obovanda bosala babolingo na bino oza bien mwana akomi abi mama telefone yake etikalaka mwana suna tika telefone bitika tikeza te pona nini parce que ya Sophia kobenga ya Sophia otinda testo ekomelinga lokwa prison ekomelinga lokwa prison tellement peser ngo pesa nga ba mbongo mère wana langage na ye tellement ser ngo pesa nga ba mbongo mère ekomelinga lokwa prison no ya benka pona ya bisoke bato bakenda osala misala maboko mingi so que ça on mingi pa moi ça za mobile te mingi basani bakoya kana ba piège pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse nena ba toujours que émission ngana saka pona obebe c'était kasi pona ko bongsa que Dieu vous bénisse, God bless you Mungu awabariki tatanza mkalo saku mnanzamba ndwe shini bana betlons les sales familles du cœur ba bisous bye bye.